Bandeko na nga na pesi no mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na ye kosala video oyo pona kaka makambo ezoleka na mboka na biso, actualité o ezoleka na mboka na biso o toza nango lelo. Boyebi ke toza batu, toza tango nyonso kolandela pe makambo ezoleka na mboka, ezokende ndenge nini mboka ezotambola, tozolandela ngo quand même malgré toyebi o nzambe aloba pona mboka na biso. Toza lokola batu moko, toza lokola bana Israël. L'air nzambe ayebisaki bango ke le babimaki na Egypte. Ayebisi bango ke bozo bima na Egypte, bozo ke na mboka o na prometaki bakoko na bino, bozo ke na Kana. Ayebisi bango bon me bayebaki kaka ke bazo ke na Kana, me parcours na bango o babandaki kokendela bayebaki te ekozala ndenge nini, makambo nini bakutana na nzela, ndenge ekoleka ndenge mona biso nde tozali na mamba Kongo nde ezokendela biso toyebi kaka ke nzambe aloba Kongo ekobonga, tozwa we na biso ya Kongo, et puis tokozala na kimia biso ba o toza libanda, tokozonga na mboka na biso na Kongo wana o eza paradis terrestre o Yesu Masia akoya kofanda na batu na ye na Kongo wana. Siko yango tozokende nango, me parcours nango nde tozokendela mambo ebele esi prendre biso o tozokende nango. Toyebi makambo oyo prophétie ya Papa Kimbangu aloba na prophétie wana. Toyebi suka ndenge elobama ke mindele kutu bakoya na Kongo wana. Nde biso toya na bamboka o pona koluka, bango mpe bakoya na Kongo pona koluka, toyebi nyonso wana. Nde na video oyo na partager na bandeko nyonso vraiment situation o tozokende nango lelo. Toyoka mwa bandeko muke na kotaka mingi na ba TikTok na ba TikTok na ba live ya batu o basalaka. Vraiment yango nde ezosunga ngai pona koyeba mwa muke ndenge nini makambo ezokendela na Kongo na biso. Nde yango wana nalingi na partager yango na bandeko pe ya Deline TV o bolanda nga. Nga na koloba makambo na koyi koloba na kotiela bino pe ba audio ya batu mususu oyo ndenge bazosala pe ba débat na bango nde pe bazoloba oyo esengeli po tozwa ya malamu tokozwa oyo mabe tokobwaka. Tozwa oyo malamu oyo mabe tokobwaka kola za na biso na bondela na komba tata mwana pe ya molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa. Nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso na pambolio na komisio na netolio pona ngolu oyo salinga ya kofanda sous devant caméra pona ko partager makambo na ko partager na bandeko na nga nyonso o balanda nga na chaîne o papa kuma masanjola manetolama oza malamu mingi na pambolio pona nyonso zo sa pona mboka na biso Kongo papa zwa na lokumu na komba tata mwana pe ya molimo santu. Nzambe na telemeli oyo nyonso ekoki koderange nga na video oyo eza na nguya soki mokete na kombo na Yesu pe na nguya na molimo santu. Merci lisusu papa pona souffle de vie oyo toza nango. Merci na komba tata mwana pe ya molimo santu te na bondeli bongo na lobi amen. Do bandeko nde nauti koloba ngai makambo oyo nzambe alobaki na ngai pona kone nanga mikolo euti oleka. Après avoir kosala video o na salaki wana pona koloba mamba kone nanga boyebi yango botalaki yango nde nzambe auta koloba nanga makambo moko oyo alobaki na ngai na oloba yango ka panda ke tozosala video oyo nde na koloba makambo oyo nzambe alobaki na nga pona kone nanga. Pona kone nanga. Donc eloko na loba mwa résumé mukie ezali ke mikolo eleki toyokaki biso nyonso ke président Tshisekedi akendaki kosenga aide na États-Unis pona guerre oyo ya Congo po ete baya kosoutenir biso pona guerre ya Congo po ete apesa quand même ndenge elobameli po faut quand même ne change pe ya quelque chose po ete apesa pe mwa ba richesse na biso ne change na lisungi na bango pona kwa kosunga biso na guerre.
ezaki na ba makamso to bande ko sola kaka nde na landa na ba TikTok na ba réseaux sociaux ezalaki bato ebele bazalaki pe contre yango ke tala ke suku luka su États-Unis kuna po apesa susu recherche na biso bomengo na biso apesa susu na États-Unis échange po baya ko bundela biso mengale na yokaki na yoki différent bato balobi nde lepe to sola pe na papa Didier pe nde to sola rape pona makambango ba information mingi na yoka mingi pona pa na ye abinanga detala Tshisekedi asali boya akendaki nini boye bato États-Unis so baya pa na biso na fandi na koti pe na ba réseaux sociaux différents na yoki o bato balobaki nde nga moko na baki ezelo kwa mabete soki po modèle bazo boma biso injustement bazozwa ba richesse na biso bomengo na biso bazozwa ngo ezozala légalité modèle bato bazwila yango mais soki ezake tokozala te tozana bomengo na biso tofandi nango tozokoka kuko vivre nango te tozokoka kuko sala nango eloko moko te et puis bazoboma biso so likola bomengo na biso soki alobi ke akende kosala ndambu échange na ba américain po soki baya kobundela biso contre ba rwandais contre bato wana bazoya koboma biso eza mabe te nga pona nga en tout cas bolimbisa nga na monaki tozoke na makambo o actualité o toza nango lelo en tout cas vidéo o ekokenda ta 2 to 3 ata 2 to 3 po tokotia na kotiela bino banini na bato mosusu o basali awa na kotia ba audio awa po to comprendre bato ba congolais ndeni tozoloba et puis maloba ni po bato ebele bazoloba makambo awa ba débat o ezosalama na ba TikTok bandeko na nga faut kolanda yango ya malamu ozwi ya mabe obwaki po okozala informé par rapport ke soko ozoya kaka na ba réseaux sociaux normal po so ozoya na ndeti na ba YouTube na ba chaîne YouTube eza ba chaîne mususu si bazwa ba mbongo pa ba pardon tolongola mbongo baza bato ba kanambe boyebi ekabila na kokobenge kabila te bolimisa baza bato ba kabila baza bato nanga o aza muta nanga aza muta kabila to kita to mata muta nanga aza muta kabila muta Rwanda muta Luanda aza muta Kagame ozomona aza déjà mutu oyo baza parmi bato oyo bazoko boma ba congolais donc ba chaîne o baza pour bango 100% bango bakolobela biso na makambo moko o eza avantagé po na kaka kone nanga bakoloba na biso makambo eza avantagé po na bango moi tozala informé bien ezate surtout ke na ba chaîne mususu o baza 100% Tshisekedi o baza 100% IDPS 100% Tshisekedi bakoloba na biso ka makambo o eza avantagé po na Tshisekedi moi tozala informé bien ezate moi tozala informé bien ezate ok biso toza ba congolais toza na posa to yeba makambo nini ezoleka na Congo ata soki bazobeta biso to yeba ke bazobeta biso ata soki bazoganye biso to yeba ke bazoganye biso ata soki pe biso tozoganye to yeba ke biso batu tozoganye me bandeko na nga na oloba bino bato nyonso bolanda na Deline TV awa eza na ba chaîne ebele na yebite so bino bosali constant nango te soko ozolanda ka chaîne wana okomi mba moko muta ponanga komo bananga aza na ye na raison oui aza na ye na raison po bazopesa raison ke kote kuna bazopesa avantage na bango pe kote kuna ozomona soko ozolanda pe ba chaîne o baza 100% Tshisekedi omona pe ke okokoma no kaka po Tshisekedi non Tshisekedi non ok biso to ba congolais il faut to yeba makambo ni ezoleka na Congo nini to sala te na place auto soutenir président na nini na place auto soutenir président to soutenir yete na likambo yo na place oyo président pasali mabe na place au président zane pe na raison na place au biso toza batoyo toza ba wazalendo toza ba wazalendo toza ba patriote tokozala ka contre te pour te ozomona donc vraiment eloko na ina loba
na Congo na biso ba congolais eza vraiment na ebité ceux qui 50% 50 si nanga na Congo nanga na to benga nga atam so Tshisekedi po ani na loba boye batu o balinga Tshisekedi te so na lobi bongo eza vraiment nini te mais na remarqué ba congolais ebele pe baza pour nanga po na ni baza pour nanga donc so na lobi ke ata 40% baza pour nanga voire même to ko ma pata 50 donc c'est eza grave pour na biso ba congolais obile monde nazo tala le nazo kota na ba réseaux sociaux nazo mona makamdenge ezo lobama de gauche à droite nazo kota na ba TikTok donc nazo esanga mawa nazo kama komona lolingi ba congolais toza divisé to komi surtout toza divisé to komi lisu divisé makasi na makambu ya guerre o ya Congo ozomona na mambu ya guerre o ya Congo donc eza tout to ko loba ata 60% toza pour biso ba congolais toza pour biso ba congolais mais 40% eza pour nanga na bato bananga eza na bato musu ba futi bango ba mbongo ba nanga ba lexi bango ba konti ba mbongo ba vimbiseli bango ba konti kuna yango moni bango siko bazo ko influencer bazo sala musala munene pona ko influencer na ba réseaux sociaux pona ko influencer bato ozomona siko bato pele bazo mona pasi o eza na Congo komona pe que vraiment Tshisekedi tia kota na Congo na en tout cas na yebite eloko nini o Tshisekedi asali komona pasi ye makasi na Congo do makasi mobola akomisu mobola makasi yango pezo tinda bato musu bakotelaka nanga ozomona bato musu bakotela nanga eza pona bango bazo kwake eza pona avantage ya peuple congolais yango bazo kotelaka nanga bazo baki eza avantage ya peuple congolais po ya nanu ta musu yende mutako ko bongisa pona Tshisekedi ye ba voyage na ba voyage ko voyager les nyos ba voyage nezo lia mbongo ozomona baza na raison ya kozala contre Tshisekedi président Tshisekedi na makambo azo sala baza na raison ya koloba ke président Tshisekedi azo sala eloko te mais baza na raison te ya kozala pour nanga pona yango baza na raison te ya kozala pour nanga baza na raison te ya kozala pour Kabila baza na raison ata mukete baza na raison ya koloba ke Tshisekedi alongwa tant na ele tozo kende na ba élection oyo en tout cas toko voter lisusu te to voter te soki eza na ba tricage mo basala en tout cas to telemela vraiment ba tricage yango ezala te poto zwa président mususu oyo akoki kosala mieux oyo akoki kosala vraiment que peuple congolais a vivre comme penza que comme il faut baktoko koloba bongo mais ya kozala pour nanga pour na Congo ezo machete pour na Tshisekedi da osala le côté bande konanga ba o boza pour nango boza kobunga makasi boza kobunga makasi donc yango na dina loba ndenge Tshisekedi aloba ki bongo pona nga na mona kike ndenge na yoka kike ake kosenga aide na ba américain pona koya kobundela biso na échange ya ba bien quelque bien na biso nga na mona ki yango so ezeli loko moko légal pourquoi pas to sala ngo échange biso to zwaka te ba diamant na biso to komi ko lia ba diamant na biso to komi ko saila ba kota na biso to mo saila non so eza pone loko mo ya intérêt ya Congo ya problème te pona nga na mona ki bongo il y a un problème te après kolanda kaka boy ne koyoka ke il paraît que Trump atindaki ye qu'il faut négocier nanu bo solo la na bo ke na négociation na batwana oyo bazoko oyo ko senga aide ngana ko bimisa bango na Congo bo kende na ko solo la na ye il paraît que zaki bobo ke ko solo na bango bokuta na bango bo négocier so une négociation simbitende na ebité soki côté wana na ebité mais il paraît que ezaki Trump aboyaki
ke atindaki ye na wana na yokaki yango kutu na ba chaîne oyo ya bato ya nanga ba chaîne oyo bazo soutenir nanga na yokaki mwasi moko soutenir pour nanga nde alobaki yango ke Trump aboyi ayebisi kende négocier na bato wana kende négocier tolanda biso nyonso Tshisekedi président Tshisekedi alobaki pas de négociation avec bango soki kosolola nde na kosolola na bango na koyebisa nde na kosolola pas de négociation avec les M23 nga soki kosolola na kosolola nde na mokonzi na bango Kagame ye nde na koyebisa ke eloko nini oza nango contre peuple na ngai congolais pourquoi ozoboma biso po mokonzi na bango ezali alobaki bongo siko lere ekomi ke il paraît que isenga ke basolola nde toyoka ke journée ya le 18 mars oyo eza lelo nde na sa vidéo boye le 18 mars oyo nde ezalaki falaki bakende na négociation na babengaki yango ya cesser le feu bakende kosolola mpona cesser le feu po ete batika makambo ya bitumba po ete basolola quand même donc yango nde ezalaki mpona yango kolandela yango bien ezalaki vraiment ke mutu asengaki yango ezalaki Lorenzo président Lorenzo ya Angola po ye nde mutu aza médiateur entre bango mibale abengisaki Tshisekedi invitation yaka et puis ba M23 na kone nanga ba boya bino nyonso totia na mesa to solola nde to bande kozela biso nyonso pona lelo le 18 ndenge nini ekolekela donc to bande kozela biso nyonso ekolekela ndenge nini bakokanga nini kuna ngaku to pona ngana loba ngabi mele ba okende kuna ba osengani bakoloba ta mususu ke biso tolingi opia biso boye obie to sala boye do mutu na négociation ezakaka mutu na mutu akoloba eloko ni ye alingi batie na mesa ba débattre yango ozomona ngamona lobai déjà ke bakende mais nayebi ke esimba te ona selonga na moma ile muke ona zaki na nga bina yebi ke esimba nango te po Tshisekedi nzamba tie teti moko eza nzambe ati Tshisekedi teti moko kati na ye po acéder te na pays na biso ekende wana selonga nde na oloba nde na comprendre nzamba ati Tshisekedi teti moko kati na ye azala teti yango moni bato nanga baoloba ke Tshisekedi aza orgueilleux yango moni bato wana ya nanga bazoba ke Tshisekedi a respectaka bakor te bandeko nanga le bato baloba ke Tshisekedi a respectaka bakor te biso moto olobaki yango Tshisekedi po azwaki bokonzi seke po azwaki bokonzi toyebaki yango biso nyonso en tout cas na mutu ayala oza mutu IDPS oya kokosa biso te toyebaki yango ke ezaki na faveur ya Kabila ya Kanambe po basalaki bakor na bango na 2018 wana basalaki bakor na bango yango esalaki ke Tshisekedi azwa kibokonzi nga personnellement nasepele na bakor yango nga nasepelaki nango po candidat na nga préféré na bato nyonso bazalaki wana ezaki Tshisekedi en tout cas muta na kozala hypocrite te ezalaki Tshisekedi na bato nyonso mais les bato nyonso bakomaki te Fayulu bakendai na accord kuna balobi fo Fayulu mais tala Tshisekedi ake kosala accord na Kanambe nga na sepela ite ake sala accord na Kanambe sundeni mais le na réfléchi nga na bite Tshisekedi amayele asali accord po bango bayimba lekela ye po na nini te kuna le basali nini wana pourquoi bapona Tshisekedi te bake kotia Fayulu et pourtant nga ja Fayulu na sepela anete na sepela nete ke azala président de la république nga personnellement pour na zala vis-à-vis boezate ko na réseaux sociaux boye na sali nga biso na Fayulu tozaki ata ba 40 personnes to combien na bosani ba 30 boye na nga nazaki parmi bato wana na magistère bao bazaki bayebi tokenda kosola na Fayulu mais nga mokole na bimana nazala dessus pour na banda kolinga Fayulu na Frank Diongo
Frank Diongo na Fayulu na nolinga bango mibale makasi. Nando ba entre bango mibale moko fa koma président po ndenge bazalaki na Tshisekedi papa ba yebi makambo ebele na sepela ki na bango. Mele ko zalaka boye na Fayulu mbala moko na longola ki. Siko leto ina ba élection na Fayulu azalaki na batu nyusu bazalaki Fayulu. Donc biso ba congolais toza bilanda landa ndenge muna komeka OK Fayulu kasi OK Fayulu bilanda landa mais na kati nanga au fond nanga ezaki Tshisekedi ezaki Fayulu te. Ozomona mais là na moni ke zongi na position nga na lingelaki na salani na zongi na position o te batie kaka étiquette wana étiquette ya osale lo mote nga na lobi bon oh minga na mitie na place ya Tshisekedi nga botie nga na étiquette na partout so batuni comme président ya Congo nani bakoloba ezangai so batuni boy bakoloba kezanga bondeni nga sikoyo na koipe ko balukela ye na loba yango bato na tosola na bango bayebi na loba yango bo fanda na bino Tshisekedi aza mutu akobalukela na Kanambe wana yango lelo tokomi nango te abalukela ye yango moni bata nanga bazoyemba kaka Tshisekedi a respecta ba corte Tshisekedi a respecta ba corte pona nini bayebi ke nzamba tie teti moko kati na ye. Un vrai Congolais a kondima ba accord bindimela te soki eza na intérêt à peuple na ye te. Soki eza intérêt ya Congo te a kondima ngo te. Tozo yoka makambo ebele ba accord o esalamaki na Kabila tata na musée. Ba accord o esalamaki na Rwanda. Ayaki na kiti ya bokonzi batie bango pe ba soutenaki po alongola Mobutu komana mais l'air akoma ki na tali habité bakor o eza pour na Congo te eza bénéfice à peuple congolais te aboya kiango ndaka bwana kina ba Rwandais yango moni ebenda ba guerre o ebanda banda période wana ti lelo yango ezo continuer bande konanga toyi na temps ya Kabila Kanambe mwana le bango batie bango pe mutu batiaka ye po baleka papa Kabila papa po batia soi-disant Kabila mwana na place wana po batia Kanambe elo nga na comprendre ki ke asali boye po aza congolais aweli intérêt peuple na ye malamu to tia mutu oyo aza congolais te. Ndi ba côté la biso Kanambe bokita bo mata Kanambe aza congolais te to kita to mata aza congolais te na ba congolais bozo soutenir ye boko futa nzamba omona bino to ebite so boza banani oyebi lo na ko comprendre que to ye ba yango ke ebele ya bato oyebi muto ozo soutenir Congo te oza contre Nzambe ozo soutenir kepe ya Congo te oza contre Nzambe. Muto ozo linga ba étranger ba fanda na kiti ya bokonzi ya Congo oza contre Nzambe. Et puis Nzamba omona bino. Siko iloko nini ekoleka nde na eko comprendre na temps ya Kanambe toyoka pe ba guerre wana makasi te. Toyoka ba guerre wana makasi te na este kuna na temps ya Kanambe. Malgré ezalaki nango mezaki na kimia presque. Eko ya makasi kaka na temps ya Tshisekedi. Nde ba guerre wana etombomi ba M23 babimi. Siko problème eza nini? Kanambe bakor na bango ye a respectaki yango. Tamusu kute koma isu please. Nata ya Kanambe nde to ekomona ke Rwanda ekomi un pays où ils ont été coltan. Pays azana coltan te na mboka ni mais yende mutazo te coltan représentant ya coltan na monde entier. To moni ke ba pays ebele ezui contact na Rwanda pona kosomba ba minéraux na biso bazo somba ngo na nzela Rwanda ezaki na temps oyo Kanambe azalaki na kiti ya bokonzi ya Congo wana. Ezaki normal. Po bakor wana eyebana kike eza bongo. Meto yesi koyo na temps ya Tshisekedi bamso Tshisekedi aza angolais boye bateka Angola aza congolais aza congolais
Angolais, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, 3 pays wana to kabula kango te bandeko. To kabula kango te Ndwa Lokuna Santos babande kolobani kazaki pe ki Congolais masal azaki na Angola tamulai ozomona do to kabola kana biso te ngata mutu o azana na Angolais ayi kofanda na kiti ya bokonzi ya Kongo ngana obeta na maboko mutu azana ye muta Congo Brazzaville aye na ye bokonzi na kiti ya bokonzi ya Congo na obeta na aka maboko po biso nyonso toza na royaume Congo bamindele mbakabola biso bamindele batu bakabola biso Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa eza mboka moko ozomona wana tolongoli yango yango wana pona nga Tshisekedi aza des pères et des mères bamso eza likambo ki tribalisme te eza likambo ya teko o boyeboye te eza likambo wana te ozomona bamso balobi ke mama Marti aza angolaise boyeboye oyebi ke bangolais na biso toza batu moko muta koso te toza na biso batu moko soki réellement eza bongo toza na biso batu moko kote wana kutu pona nga Tshisekedi aza 100% congolais makila ya bakoko na biso ya royaume Congo toza na bango bakoko moko ya royaume Congo lelo biso to beta tolo kipa vita zalaka wapi kipa vita zalaka wapi ozomona do bandeko nanga kote wana do tozomona makila o eza kati na Tshisekedi ya bonzambe yango nde ezosala Tshisekedi azala teti contre batu wana o balinga kokabola Congo na discours moko nanga lobi ke o ngai naza te ke opona kabula Congo pona boye muto azoloba bongo azala modi me makambo azosala ake kosasosie na bato oyo bazala bandaka na posa kokabola Congo epi eza bango te ba Rwandais te eza ba occidentaux bango nde bazo travailler na nzela ba Rwandais po bayebi mitema ba Rwandais contre ba Congolais bayebi yango très bien bandeko nanga mitema ba Rwandais contre ba Congolais bayebi yango ozomona siko tokomi na makambo oyo fallait ezala lelo bandeko nayebi te soki boza informé je crois que mutu nyonso aza quand même informé que lelo ezaki jour J o faki bakende na Angola pona kosala négociation wana ya cesser les faits nde toyi komona ke bango kote na biso ngana bande koloba ngabi banani yango o bakokendo baza délégué nango wana po entourage pe ya Tshisekedi donc bato ebele baza kobeba na entourage ya Tshisekedi nde nayi komona ke Jean-Pierre Mbemba bravo non hey ye penza non nasi molimo kimbango ekoti kati na Jean-Pierre Mbemba wana nga penza te nakomotia na prière nakomotia Jean-Pierre Mbemba na prière pour soutien au Jean-Pierre Mbemba zomema pona Tshisekedi oyebi liboso dialogue edingaki eza na avantage ya banani ba rebelle wana ba sanguinaire wana so bakendaki dialogue avant engeza na avantage na bango ozomona siko na dialogue o balinga bakende lelo engaki za jamais na avantage na bango yango bakete yango baboyi kokende lelo bakete pona ko informer bino ba oboyebi te bakete lelo don nanga M23 na nanga bake na bango na dialogue wana te baboyi na bango kokende na tela bino video moko président ya je crois Bukavu je crois président Moboy o alobaki kabi nga na sala kake na sala bango dialogue bakuta na M23 na gouvernement mais M23 ba yakate bando piaka ba raison tisu ko ba yaki pekate et si ka président na ko confirmer que M23 eza ba congolais te et si ka ko comprendre que ba congolais te pe ayebite loko ni ba revendiquer ayebite ba revendiquer ni zomona siko biloko donc
Tshisekedi nga siko na baki nani yango akokende ope Tshisekedi akotinda muta confiance pour armée les papa ti les passé iyonga nzambe na benge passé Tshisekedi les na na benge prophète nzambe na ngi lo banya za prophète yo nini nzambe boyo kanga non tango na président Tshisekedi nga na bi akotinda nani ba nani oya kotinda na délégation ana Oba na délégation pour na ko négocier na pour na cesser les faits. Pour entourage neza akobeba. Naza na vidéo moko awa, audio moko, Tshisekedi au solo la na soda moko commandant moko kuna. Aibisi abiba colonel wana nyoso bazo kosa yo. Bazo kosa yo bazo ba ke nomba ba soda baza autant en réalité baza bongote. Yo moni Tshisekedi l'air bande ko batango nyoso ke ba kozwa goma te bazwa goma te. Pona nini ba infiltrer o baza na armée bango nde bato bande ko assurer ye ke toza makasi toza boy ba mbongo nyoso bande ko bimisa. O bande ko bima pona minduki bani pona mambo ebele e banda osala mate. Na comprendre que on a parti ya audio wana. Ozomona Ndisko ngana bi azaona tala liboso nini ngaki kozala négociation ngeza na faveur ya vidéo bande utoza lelo de toza vraiment na vidéo e kozala lokwa live e kati na tie na ti zongi susu e kati na tie na zongi susu de leo penda bolembanga te poto futo partager mambo na biso futo partager mambo na biso Futo yebaka doba oyo tamsu boko pe ko yeba mpe kana nzela na ngande na oloba boko comprendre quelque chose ozomona naza muntu na koza pe tamsu na mamsu na oloba pe na nzela te par rapport ya ndenga na o réfléchir mais o nzamba lobaka na loba tangu nyoso so nga na oloba ndeti o eza analyse nanga mais na ko yebisa no pe moi makamo nzamba lobe nanga pona connaître nanga na yebisa bino kana ba vidéo o nazo sala o na yebisa bino mambo nzamba be na pona connaître nanga na matoi nanga boyi na oyebisa bino kaka na ba vidéo o toloba na makambo futo yebaka makambo eleka na Congo tokolala pongi na kimia to lali pongi zo ronfwe na entre to yebite mamie zo leka na Congo ti futo yebaka ozomona ata biso to aba to côté spiritualité to aba to côté spiritualité mais il faut to yebaka zo kendela ndeni ponde nde zo kendela depuis to ya représenter on panzambe ndenge zo kendela so inga na bande ko landa mamba ko te na ibate ke eza na muntu moko kone nanga asali rebellion bo ndeni nzamba ya koloba nanga pona kone nanga ozomo ndeni nzamba ko ya koloba na pona kone nanga ndeni na koza na capacité ko tuna nzambe question pona likambo ko to le kana Congo donc faut tozala ka informer donc loko bange ba kende na négociation ya cesser les faits les 18 autres lelo mais côté gouvernement ndeka na ebisibino na baki outinda banani lena eko yoka ke Jean-Pierre Mbemba wow ngabi amene oyebi ke po otelema ata ba Zakari baswe nde na banda ko sepane te période mobo mais na makambo oyo Zakari baswe zolobe yo telema oloba ke Kanambe Kanambe Kabila Alliance Kabila ozomona donc isikoyo atindi Jean-Pierre Mbemba openda telemaki bozi bina si ba vidéo nyonso alobaki penda contre Kabila bamsu balobi ko Jean-Pierre Mbemba eza revanche bobo non eza revanche te ata revanche basalaki mabe justice nzambe ezalaka pe na mokili oyo ezalaka pe Kanambe fa futa pe mambo asala baninga nga na yebisa bino nzamba loba na nga kosutena Kabila wana te po na nini po aye wana pona koboma ba Congolais et puis poison ekokota ebele na Congo to monango te poison ekota na nzela na ye nzamba bana nga akoboma mitwa mayele ebele Jean-Pierre Mbemba me bakokai koboma ye nzambe kamutabata akende kobombe na prison pe peut-être batu combien o Kabila bomi Kabila mwana batu combien o ya bomi naibisa bino ndoto nango na lotaka wana oyo ya Congo o makambo yaki na Congo armée céleste ezobunda na batu nyonso o bomaki pepe congolais ba maltraitaki pepe congolais et puis na bandaku wana oto bandai kokota
nayebisaki bino ke nani oyo nani papa Patrice frère Patrice lere aye kokota porte efungwamaki te baange na babi ke porte eboyi kofungwama mpona ye mpona nini asoutenaki gouvernement oyo eza en place asoutenaki gouvernement oyo eza na place bato nyonso oyo bosoutenaki Kabila gouvernement ya Kabila so bosoutenaki on fu bosala repentance avant ekoma trop tard mpona bino avant ekoma trop tard mpona bino fu oyo mpe na soutenaki Kabila nasalaki propagande mo mpona ye boyeboye avant ekoma trop tard mpona yo il faut osala nini ose repentir nakosongola mwa parenthèse moko awa bato ebele bakimbangisi ebele bazozala contre nga mpo nga naza contre Kabila mpo naza mpe contre Kabila donc toloba tokenda mosika te mpona Kabila mpona nini bakimbangisi balingaka Kabila mwana wana Kanambe mpo abandaki kokenda kamba tout le temps na kamba tout le temps kokenda kamba kuna azolongola mapapa tout le temps na respect nyonso azokende bandeko na nga en tout cas te so tokenda mambo spirituel ezali oyebi esika nzambe azali satan azalaka wana satan azala mosika na nzambe te epi satan moto ayebaka ke nzambe aza awa satan moto ayebaka ke esika oyo nzambe azali satan ayebaka epi mpe na kiti ya bokonzi wana ya Kabila fandaki wana nzambe moto atiaki ye nzambe apermetaki ye mpo akotortire biso moni nzambe mpo abeta pepe ne abimiselaka bango mutu akobimisela bango mutu moko mpo abeta bango ozomona akobimisela bango mutu moko o Satan fo incarné kati na mutu wana me nzambe moto akopermettre yango mpo abeta bango donc Kabila na nzambe atiaki na kiti ya bokonzi ya Congo mpona koya mpenza komaltraite biso mpo tozonga na conscience na kibomoto tomoni makambo ebele mabe insécurité ye makasi na temps ya Kabila mwana oyo kokote ya bato na bandako ezalaka nango bandaka kala me na temps ya Kabila ezalaki su mabe bapoison koloba te tina bamasheti bakuluna bana bakomo simba masheti na temps ya Kabila ozomona donc bandeko na nga toza ande na lobi ke kati na zongi oza na nzela otie écouteur ozolanda nzambe azala na biso nazokende nano kotiela biso toyoka différents sortes ya bato oyo bazoloba oyo ezalaki na nino na nini nakotaki lobi na nini nakotaki lobi vraiment na sepeli nango en tout cas nga na bokotaka na ba live oyo eleka na TikTok ba live oyo TikTok kokotaka TikTok to tala ba biloko ezo distraire yo te kota TikTok itala eloko ezo bakisa connaissance kati na yo et puis ezo réveiller yo ezo lakiso ezo pesa information voilà oyo kopesa o information oyo kofongola mo mayele na yo poko kuta na ngaso na kuta na panel mo na koti pardon na live mo na koti na moni bato ba matina panel wana balo bataka na kati mbala moko na mwa oyo ezolekisanga tampo ezozwaka tin ozo sukola basani ozo yoka ozo sala bozo yoka donc ndenga na yokaka na registra yango mpona tiela bino me na tiaka na nga te leo na bina tia oyo quand même faut tozala informer eza vraiment makambo ebeye bato différent baolo boleke boyokaka nga mama Deline toyoka eza ndeti na lobi oyo toyoka oyo moni eza bien ozwi oyo po mona ki otia commentaire otie pe commentaire ici yango yangwana ba boza pe na numéro na botie bato be bo luka bo senga numéro na nga numéro na mama Deline ezali 0033 7 58 30 58 75 de 75 do numéro na nga yangwana do numéro na nga yangwana oyo lingi otindi nga pe audio otindi audio so esengi pe to partager yango to partager yango donc oyo eza lokwa ka ba audio ya bato oyo ba lobby différent bato bamsu baza punanga bamsu baza pe contre donc nga nazo yoka po foko yebaka idée ya bato pe eza ndenge nini idée ya bato pe eza ndenge nini eloko suna ina loba awa ke ba sanction epesami na Rwanda kuna ipare kutu
président Kagame alobi na mboka na bango ke ba serrer ceinture po makambo ezoya ayebi te crise économique ezokoma na Rwanda à cause ya ba sanction o bapesi et puis banile contrat belé o batu bande kosomba ba minéraux pa na bango omoni nyonso o esali po peuple congolais to gangi en tout cas te peuple congolais toza batu ba marché batu ba lobby batu ba gangi donc cri oyo ebetamaki mokili mobimba yango tina Macron nzambe alobaki na ngai mutaza na sima makambo o nyonso eza Macron nzambe alobaki bon eza Macron mutaza na sima makambo o nyonso mena ye moko pe tellement pression le kaki atalika na sa nini pa alobi o bobima na mabela Congo bobima nga na talinga bitala hypocrite ozomona donc elobi si batu na batu bango moko pe na o basala pa ba contrat na Rwanda kosomba ba minéraux kuna na ba mo pe ba susumki ba kanse makambo ngo eza ko batama genre mambo eza polele boye batu nyoso ba yebi yango sikoyo ke biso to somba kande koto te ba okende siko ko négocier na Congo ozomona ba ko négocier na Congo toza abande ko nango moni makambo oyo ekaboli batu ebele biso ba congolais tokomi batu tolo baka nga papa pona nga diagnostic na osala peut-être 40% baza pour nanga baza pour Corneille nanga donc ne baza pour Corneille nanga baza pour Kabila baza pour Kagame mais 60% baza pour Tshisekedi pour Tshisekedi et puis pour Congo pona moment o so oza pour Tshisekedi te c'est koza contre Congo c'est koza contre Congo tolobi te ke nga mama Deli naza na posa te Tshisekedi a continuer na pouvoir wana po asali ne lo côté po na nga penda sali lo côté po pasi o ya Congo wana non mais ba o bazo soutenir kaka Tshisekedi po na ke Tshisekedi aza ya bango ba koyebisa o kaka ke te Tshisekedi fa continuer po face à musala ne te wana komi contre so lobi ka Tshisekedi a continuer na pouvoir wana c'est koza contre Congolais c'est comme contre Congolais. Ozomona. Tozota makamde nzamba zo memelango. Tozotala. Miko yuto le kanzamba tali se papa Didier ke bakone nanga bakomi tina Kinshasa. Bakoti tina Kinshasa. Bakoti tina Kinshasa. Aibi singa bia de nzamba tali singa ke bakomi tina Kinshasa ngabi ah Seigneur oh nini. Mais biso ndeka na wuta ekoloba ne bande toza lokwa bana Israël ba isi bino ke boke na terre promise mais makambo bokuta na ona nzela mer rouge côté mais bino liboso boye baté désert boleka na désert bozanga biloko lia boye baté boba mana obino bokolia wana e bokoye bangote bokuta na pe bozangi mai ndenge mambo eleka na Congo et koki ko arriver que connaît nanga koti pe na Congo na batu na ye wana pour le quoi pas comme na soutien ebele a Kepeti Kinshasa pardon le quoi la paix a comme na ba soutien ebele batu ebele za na Kinshasa ba ko soutenir et puis ba infiltrer baza partout infiltrer numéro 1 na bango ezan onani numéro 1 na bango waza pembeni na président ezan nani kanani nzambe kanani bakombo nyonso ebandana bakakaka kanani kamere infiltré ya liboso nano aza wana so ye kamere azomonana bo baomonana te yango bomoni nayebisi bino ke négociation oyo soki président Tshisekedi akendaki yango avant elingi ezala na faveur ya bato wana ba M23 na ba Corneille Nangaa mais nzambe andisisaki motema na ye akende te na négociation na yango moni kamera bade ko tinde tango nyonso tokende ka na négociation tokende na négociation mais na moment oyo président Tshisekedi nzambe asali ke akende na négociation pour na cesser les faits
nzamba yebaki ke ba wana siko bakoya te po eza sous intérêt na bango te po ba sanction déjà c'est pesami ozomona nalandi na bato na bango mosusu balobi ke soki baboyi kokeba na raison po bino bolobi biso toyokani ke tokende kuna na négociation mais ba sanction ezoya se koya kuna yango wana esali ke bakende te donc bacomprendre ke bato ebele batiki bango bacomprendre ke na baaméricain bazali na nsima na bango batiki bango bacomprendre yango ozomona donc Rwanda asimbamaki na baoccidentaux soki baoccidentaux wana mpe na kobanga wana nyonso batali babi tosala ndeti mpe na kobatama na makambo mpo ezoya grave po population modèle azotelema na mindele bazotelema contre baoccidentaux contre Union européenne. Pourquoi bozoloba eloko te na makambo ya Congo? Pourquoi bozotika bato bazokufa na Congo lokwa basoso? Bozoloba eloko te na makambo boza po bato bakufa kuna batalaki mbamo babendaki maboko totala mamde ezokende la. Donc ça peut arriver que qu'on est nanga kotiti na Kinshasa. Combien de fois ça fait 3 ans yango ebimaka nzamba otalisa babeti Tshisekedi Masasi babomi Tshisekedi Masasi ngai na sambela kanzambe soki liwa ozo laksa dernièrement sur papa diamona kiangwa babeti penda Tshisekedi Masasi boy na mabonde linga binzambe soki eza volonté na yo baboma papa na Tshisekedi zwa lokumu mais soki eza volonté monguna bakoboma ye te to bengani milimo wana ya koboma ye musika bakoka ye te. Donc c'est ça. Soki kone nanga koma tina Congo ba M23 ba koma na Congo bazui Congo eza nini ya liboso abimisa kana munoko na yeke langue kina Rwanda eza pe moko ya langue oyo elobamaka na Congo. Pourquoi yona no komi kuna kita bokonja onte de obanjo lobama bon kina Rwanda lobama na Congo sina imsa ibino na lobaka ngote ata bonjour apama na Olanda onte. Voilà. Donc yangwana siko tonito loba boy. Soki lokola ndenge nzambe atalise papa dideke bakone nanga bakomiti na Kinshasa. Soki réellement bakoma na Kinshasa eza po nzamba torturer biso. Tokozwa torture na biso bokanga video au parti o. Soki bakone nanga bakoma na Kinshasa po eza po bato ebele bana nzambe be na ignorance na bango. Bazoko la Kabila na ignorance na bango bazoko la Kanambe donc bazoko la pardon nani o nani nanga égal ya Kabila ntako sabinote nanga égal ya Kabila mutu moko na Kabila le yozo soutenir nanga ye bango zo soutenir Kanambe et puis na be preuve nga na zolanda so tali batongo le bazol ba na ba TikTok na sokota a do baza pour nanga bakoloba bien pour na Kabila. Donc yango ils ont confirmé biso nanga égal à Kabila. Donc ce qui Kabila a zongi na kita bokonza Congo, donc c'est que ngelo bakenzamba permettre yango pour continuer sur ko beta biso. Pour continuer sur ko beta biso pour to souffrir, pour to wanande to ganga penza kimbangu ya ko sunga biso. Pour jusque là non to bengi kimbangu sunga biso te non to bengi yete. Biso ba oto benga kimbangu sunga to amukie papa ndenge nombre nzamba zo lingela. Pour to benga pa ba koko. Bespia ba koko ba bunda ba kufa pour to bela bango. To bele lande na tawana yangelo monte si prendre ngo ikoya na Congo soki Kanambe azongi na kita bokonzi wana donc c'est que zapo ko beto to betami ekokite poto wana pa futo ko mapa be esclave vraiment to ko mapa be esclave pinda na Congo wana ndesika to belela kimbangu ndesika to bela kimbangu. Pour juste cela, non te comprendre ka kate kimbangu. Non te comprendre ka nzamba puntulendo te. Nzamba nga itabi bokonzi na ina mboka Congo.
anga établi buki bokonzi na ye na mboka Congo. Ozomona. Donc voilà, eloko na ngena loba yangwana. De tout s'attendre pe bakoki koya. Nzambe pe na bolingone akoki pe kosala pe po ndenge ba sanction o ba pesi kuna. To yo kaka abo to tia ba commentaire sur place to tia commentaire yali, to tia commentaire to yoka ekokata awa na mona kata anake na deuxième vidéo. Deuxième vidéo ne na tia bino ba nina batu mususu awa oyo bazoloba. To banda na onka soki kati problème te no tia o numéro 1 numéro 2 numéro 3 bolanda ngo malembe to zana makambo loba to yoka batu makambo yo comprendre te o comprendre ngo lelo a po batu différent bazoloba tozoki kotia bango na banda na kotia après to sukisa o soki kati nde to kende na nini mususu. Oh Seigneur. Bon. Nasi toko banda awa. Soutenir bango sauter et donc comme il faible. Mais Papa Moïse, si c'est vraiment le cas et que même oyo ezalaki na kotaki na live moko ya Papa Moïse ya Papa Moïse. Donc ezalaki nango ezoloba mabalobi mambo ebele o na enregistraki te. Le na komona ke eza vraiment très important yango nde na yaki ko enregistrer yango bozana ta soki bandi apo na enregistraki bandambo bozana ta réellement soki ebandi wana. Soki eza vraiment yango nde bandi na enregistraki bandambo. Bolimbisi na monde te bandi na oyo. Yeah. J'étais dans le palais avant-hier, je crois. Je les ai cités. Je vais le prendre. Si vous pouvez m'accorder quelques minutes, et je vais vous transmettre. Je vous accorde 5 minutes. Comme ça, en attendant, on va passer aux autres. Vous voyez, vous n'avez pas les localités en tête, ce qui veut dire que quelque part, il y a un bruit sous roche, avec tout le respect que je vous dois. Nous allons prendre un peu Kim Makabeli. Bolimbisi zela. Po ezaki déjà bandaki vraiment to banda onka presque na kati yangwana. Bozia non. Ta mususu no mona su moko avant yango. N'était au soki eza yango Zela. Vous avez un peu entendu les attentes des compatriotes, de nos compatriotes. Et moi-même, quand j'écoute les gens parler, je ne dirais pas que les gens sont déconnectés. Mais plutôt, c'est un imbroglio qui n'a pas de nom parce que nous sommes au-delà. Naba kor mususu, aïbaïki ba congolais ba kolingate. Et Félix et Pana ezaki passoire. Donc on a touché mon amboka. Donc yé mon amboka wana yende muteza passoire pour donc passoire c'est-à-dire quoi? Donc chemin ok bango ba réussir. Chemin ok bango ba réussir. Les longs ndenge ba réussir Goma. Goma mobimba. Est mobimba wana déjà ezana ben filtré de ouf. Ce qui est là Félix vraiment aïbaki musala oya yé. Ya gouvernance ya mboka monene lokola Zaïre akoyeba ko changer tous les généraux au bana est ko changer bango nyoso ko tia sikaba ba chef de tout nyoso bana est ko changer bango ko sala vision kuna ko longola ba baza pona ko tinda bon place mususu parce que ba se familiariser na bato wana ba komi e komi pene loko moko na bisibino ya deka ke yo soko tia mutu kuna ba longolio ba koboma yo. Donc il faut alongola eloko wana kuna ba généraux ba colonel o baza kuna banda bazala kuna depuis série mobutu akimati lelo baza wana Est mobimba, je parle de Est mobimba kaka Goma te ba Ituri ba Uvira ba Aketi ba Iziro ba Beni Goma kaka te. Alors tout il y a lien wana ya Est wana mobimba parce que ngata on azalaki soda tozaki kokende na ba mobambiro kuna kokende kosala ba formation minene kuna et puis to banda komona bato oto sana bango ngai na sana bango baza ba Rwandais mais na kokaki na ngate kozala na pouvoir wana ya kolobaki ba Rwandais ou meki ba tshelo pozo kufi donc bato to baza na Kinshasa na bazali tellement filtrage kota makasi Papa Moïse na niveau moko ke même ye moko président eza na mbeto na ye oyo alalaka ayebi ke famille Kagame basololaka na
sont là pour détruire Félix, pour le lot de Félix, il Nangayaka, pour continuer à drill na bango ya Moyibi à Est, pour continuer à drill na bango, n'est pas côté biso. Si na misisa tu vois comme ça, je t'ai laissé, tu as parlé pendant 7 minutes. Je te donne encore 1 minute comme ça, on conclut et puis tu peux savoir de comme sous. Merci beaucoup, Papa Nanga. Oya kondi mama mnasa koloba andimi. Oya kozwazi oya pa kobwaka abwaki etake Camer de mer, etake Kabila de mer. Félix fera rien du tout dans notre pays. Je vous dis rien du tout. Ba généraux, ba colonel, ba da fusion na kati ya ba armée na biso na la police na biso. Ba c'est le côté ba respecter même ba ordre à Félix T. Ba respecter Félix T. Félix il n'est pas respecté dans son pouvoir. Même la soda molongo doit respecter été. Ba soda ne ba boy ko kende ko bunda. Ba boy ko kende ko bunda la Félix parce que bazana na ration ya malamu te, salaire ya malamu te, ba prime ya malamu te, tango seri ya Kabila na lobi bien, Kabila seri Rwanda ko kozonga na mboka wana te, na luka kutunga po pesa mbongo na ko buma ye, parce que azali le côté na mboka wana. C'est lui qui manigance tout ça. Et Kabila wana na tango na ekutu a traité biso ba militaire bien, que na tango Félix. Bien, je vous dis clair et net. Moi je suis formé par la GIGN français et par la gendarmerie française, moi. Bien formé. Et par Kabila, Ouana, Yawande Wana. Donc Félix Oyena, on a pouvoir pour faire ce que le peuple veut d'abord. Et yo, comme ceux qui s'appellent que Bopotani a solo, Bapesa qui ont Bopotani a solo. La question est sur le peuple congolais pour défendre pour Nangaï, pour Namboka, la ville d'abord parce qu'il y a un kokati. Vous avez été militaire ou soldat? Vous avez été militaire ou soldat? Tous les deux. À tous les deux? Ok. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Puissant. Je t'ai laissé le temps de t'exprimer. On écoute un peu les autres. Moi, je ne peux pas enterrer Tshisekedi Yaya. Je ne peux pas, Moïse Yokanga. Je ne peux pas, Papa Moïse. Je ne peux pas enterrer Félix. Mais Félix, c'est ce qu'a sali cause n'a sauté. Il finira par Barobomae. Il finira par comme ça. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Juste une question, parce qu'on veut un peu comparer. Parce que tu viens de dire que Kabila vous traitait très bien. Je veux savoir juste le salaire d'un soldat de rang à l'époque de Kabila, c'était de combien? Je suis plus Papa Moïse, c'est déjà passé. Ah, d'accord, c'est pas grave, je te sincère. Mais dans la formation, dans la sécurité, papa, à l'époque là, il faut comprendre l'homme, mon papa, parce qu'il voulait qu'il soit à l'aise, qu'il soit contrôler toute la sécurité de ton du Congo. Exactement ça. Pourquoi faire ça pour ça la montée? Exactement. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer un peu. Je sais que Kim, tu dois patienter, Pipina et puis parle. eloko mosusu ya ona ote koloba na temps ya Kabila bango bato wana bayebaki ke oyo aza mutu na biso tobebisa penza te boye c'est ça ozomona mais na temps ya Tshisekedi moi mbala auti oloba très bien alobi ke letili ke Kabila aza wana kananyo Kamere aza wana eza pasi po Tshisekedi avancer eza pasi po Tshisekedi asala quelque chose po bakotia ye kaka poa ko détruire ko bebisa po ba infiltrer bazaza na batu na bango partout moni alobi lo moka bien fallait normalement ba généraux o bataki na est wana avant na okutu ba makambo ya ba guerre o fallait déjà présent Tshisekedi a milongo la bango mais peut-être les bango bazo sola na ye balobi pe likamba mwasi na ye mwasi na ye toyokaka pe moko bolanda deuxième vidéo oyo ezokatakala te bolanda deuxième notira bino bato bayebi makambo ya Congo bayebi makambo mpe baanalyse oyo eza lokwa badeba eza lokwa badeba bocomprendre mosusu mpe akoya aza punanga toyoka ye kaka tokotia mpe commentaire nango ozomona donc vraiment bandeko nzambe asunga biso donc tozo continuer nango letile ke na ekati te to continuer. Emmanuel, je crois que la question que je vais te poser est claire et pertinente. Vous avez suivi les compatriotes, nous sommes dans le sujet, vous avez un peu entendu les attentes des compatriotes.
compatriotes. Et moi-même, quand j'écoute les gens parler, je ne dirais pas que les gens sont déconnectés. Mais plutôt, c'est un imbroglio qui n'a pas de nom parce que nous sommes dans un mélange de genres. C'est vrai, c'est un fourre-tout parce que beaucoup de gens qui s'expriment, ce n'est pas pour leur manque de respect, mais sont loin de la politique vraie, comme on dit en anglais, real politics. Ils sont beaucoup plus comme des citoyens qui voient, qui s'expriment. Et depuis un moment d'ailleurs, tu le sais Emmanuel, tous les Congolais sont devenus politiques, ils ont tous des solutions pour notre pays. Mais le mal est très profond. Le mal est très profond, mais il y a quand même une sorte de consensus qui se dégage dans les dires de beaucoup de gens ici, que c'est le départ de Tshisekedi qui serait la solution. C'est Tshisekedi qui bloque tout. Il est incompétent. Et d'ailleurs, je vois Maman Diana, la hollandaise, je lui demande d'ailleurs de monter. Maman Diana, ça ne sert à rien d'écrire tout le temps Félix Tshilombo doit dégager. Monte et viens t'exprimer. C'est ce que je vous demande chaque fois. C'est très facile d'écrire. Eh, Tshilombo dégage. Je suis d'accord avec toi. Monte, maman, viens t'exprimer. On va t'écouter. Écrire, c'est facile. Monte. Ah, montez, madame. Je t'ai demandé tout à l'heure, maman, vous pouvez monter au Lingiti. Monte. Yako Lobako, maman. Tribune est libre. Monte. Viens t'exprimer. Tu as vu puissant Lobi Moutakati était? Montez. C'est la parole. Normati sur ce coup, tu sais que normati tout tu t'apprends à nous loba. Pour fauteuil au rapidement. Tant que vous voulez comment alors, Emmanuel, vous avez la parole. Oui, merci Papa Moïse. Est-ce que vous me recevez comme il se doit? On vous reçoit. Madame Diana, vous montez. Je vous merci. demande. Merci. La demande. Oui, bonjour Papa Boss, bonjour Monsieur Parabonzan, bonjour Monsieur Puissant, bonjour Monsieur Kim Maka, bonjour Madame Bibina, bonjour Monsieur Héritier, bonjour Madame Sifa Bahati. Je vais vous parler avec toute humilité et tout le respect que je dois à tous ceux qui sont dans le panel, tout en notant que vos inquiétudes sont légitimes. Et cela, c'est légitime par le fait que nous sommes tous Congolais et quand ça va mal, qu'on ait raison ou pas dans l'argumentaire, tous nos dires sont motivés par le besoin du changement. C'est ainsi que je préfère commencer par cette allocution pour ne pas être pris pour quelqu'un d'imposant sur le plan des idées ou pour quelqu'un qui parle sans avoir conscience de vos craintes. Et je sais pourquoi je commence en disant ça. Donc, je vais d'abord... Bonjour aussi à ceux qui sont en train de commenter en bas dans le panel. Si vous me permettez, Papa Moïse, il y a tellement de choses que j'ai entendues ici qui méritent que nous revenons dans le bon sens des faits et de la rationalité. Vous venez de dire ici que Emmanuel, te connaissant, je sais que tu es toujours rationnel, mais aujourd'hui, je te demande un peu de pédagogie, c'est-à-dire, sois un peu précis. Je serai pédagogue. Je vous en prie. Ne vous en faites pas. Je vous réponds parce que vous avez parlé du fait que quand vous entendez les gens, vous avez l'impression qu'ils sont parfois un peu déconnectés parce qu'il y a un petit embrouillio dans leur appréhension des faits. C'est dû au fait que si vous posez la question à quelqu'un, vous lui dites mais les M23 refait surface depuis quelle année? La personne ira vite sur Google. Il faut faire la recherche. Si vous lui dites quelles sont les premières actions que les M23 a posées, les premières déclarations disaient quoi? Les premières localités tombées. Bref, l'évolution de ces conflits depuis sa résurgence jusqu'à maintenant, c'est un problème de fil d'idées parce que personne ne suit en continu ce qui se passe. On attend juste les informations qui tapent à l'œil et à l'oreille pour réagir de manière directe. Et quand on réagit aux faits qui se présentent, mais sans prendre en compte le fil des idées qui connectent tous les faits du début de ces conflits jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait que certaines réactions sont émotionnelles. Et ça, je comprends, c'est comme ça que je commençais par humilité à reconnaître les torts des gens, mais en leur rappelant que même si dans leur pensée ils ont tort, c'est parce que justement ils sont affectés émotionnellement, comme moi aussi je le suis. Mais la différence, c'est qu'il faut rester rationnel. Il y a quelqu'un dans le panel qui a dit qu'il existe 2 articles de la Constitution qui obligent au chef de l'État de démissionner. C'est un gros mensonge. Il n'existe aucun article dans la Constitution qui oblige les chefs de l'État à démissionner. Il existe un article qui parle de la vacance du poste de président de la République en cas de maladie, en cas de mort, de maladie ou de démission. C'est l'article 75. C'est là qu'on vous dit que c'est le président du Sénat qui remplace.
Ça, c'est de 1. De 2, j'aurais voulu que M. Puissant m'éclaircisse un peu s'il a été militaire dans la garde républicaine ou dans les FARDC. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous aider, M. Puissant? Bon, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je passe. Je te demande à tenir aux années militaires, aux soldats, la garde. Vous étiez dans la garde républicaine ou vous étiez dans les FARDC? C'est-à-dire comme un soldat combattant. Papa Nana, n'appelle ça pas précision, vraiment. Il est libre. Non, non, c'est vrai, juste répondez à cette question. C'est bon. Il est pas. Merci, Puissant. Merci. C'est pas grave. Vous êtes libre. Merci, c'est gentil. C'est gentil. J'étais aussi à la garde républicaine. D'accord, il était à la police et à la garde républicaine. Merci. Et là où vous étiez bien payé, c'est à la police ou à la garde républicaine? Là, vous étiez bien payé, c'était à la police ou à la garde républicaine? Parce que moi, j'ai la liste des salaires ici. C'était à la police ou à la garde républicaine? C'était à la police. Bon. Là où vous étiez bien payé, c'était à la police. C'était à la police. Et non, à l'époque des Kabila. Et c'était... À l'époque oui, mais c'était à la police. À l'époque de Kabila, je dis bien, les soldats, c'était